ezali boye moto soka passe na mariage civil ezalaka malamu lelo oyo balani na papa molongani na yo akoki kokufa ozali na badroit oyo okobénéficier eloko osakana nango te mariage civil eza eloko moko boye ok soki osadapte nango il faut tika bapreoccupation nyonso oyo oza nango mariage civil eza eloko osakana nango te mpona mariage civil so osi osalaki samba et tout non communauté de bien eza makambo ebele na kati mais naosane communauté de bien ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes et bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast TV. C'est moi votre humble servante, El Bara de la presse. Moi, ça m'a poussé, moi, ça m'a kické belé autre madi, aïe la plus coup de la presse. Bah, beaucoup ça passe à la carte, moi, et au Maradona. Donc, j'ai bien qu'on une émission, ça n'a remercié mon boss, notre temps à comboter, dans mon boss, n'a vu se baser belé, hein, dans sa Podcast TV. En tout cas, merci beaucoup pour soutenir Biso vraiment dans un système, mais ça fait bien. La PC, merci beaucoup, na remercié, bah, bon, Biso le soir. Biso Podcast TV Moussa qui tourne ça là s'abonner aux telle émission pour partager les gens ça là biso ba journaliste tous aza toujours kaka ne na biso ba bona biso ke naza on a pour na bino pour hôtel ça bino mariage eza nini l'autre photo où t'es na mariage coutumier bon mona ki ndenge to décorta ki ndenge mariage coutumier zalaka et sengaka nini mariage coutumier senga quitter faut ba famille fanda famille coutume faut moi système moi mungwa moi likasu moi loro boyango c'est la rapport mariage et salama mais na ndenge mariage ki lone komelaki ba ko senga o te fo plasma fo groupe fo mutuka nito tamusa micro balade ba mama balobaki be kolo so baluba balobaki ba soli balobaki bangala balobaki ba kongo balobaki et ça fait plaisir na ba bona biso nyonso balanda émission na ngai la plus coup de la presse dans le na yeli sous na mariage civil. Donc, tu vois, le mariage civil et l'exaranine. Na moi, qui on a eu la plus cour de la presse et Maradona yebi, de l'hôtel Isaba na membre mariage civil et zali oyo et l'euro nzamba tia. Donc nzamba tia na mokilime entre deux familles basanga na rapport na kokende tina commune ko rempli ka ndenge zalaka Montréal oza si ma caméra je suis moi mbali mo basola kitoko alata kitoko et puis atia poudre avant bana ko filmer tie poudre après singa na tia poudre ya tie poudre na mbote belé wana mo na Angleterre wana moni réalisateur na biso munene na komba checking ta simi masolo ya podcast TV na ndenga libanda mboka donc ya on a hotelisa babona biso noso ya biso podcast TV vous a toujours branché vous a toujours connecté pour partager l'émission. Telle émission partagée parce que y a on est ça la biso nous à la mouvement toujours donc mingolo bezate l'autre le mariage civil et zalaka nini. Ngai na zalanga moi jeune ngai na balité tebisapi. Na balité donc le quoi na balité oya mukinga na yebiza et loro nzamba tia. Donc nzamba tia entre deux familles basangani baketi na commune ba remplir ba formuler des alaka après ba pesa biloko esengaka ndio mona mutala tia laisse ati le borobo donc on bo keren mialu na Angleterre on a moni tiji mialu la France de famille mialu ba bote belé sans oublier ma petite sœur chérie Sephora mialu la Camilla moi ça tika beauté na défaut wala que elle mara donc bon ça toujours branché connecté pour royer balelo après un an moi 2 ou 3 personnes de sur le solo mariage civil et zalarani donc ma ti a tous la commune banda bossa boli misanga bela très cher ami internaute babona biso so ya biso podcast TV boli misanga to la commune banda lungwa le roi de la commune banda lungwa si to ke ti to mona bugu meslo sola so po zala te ba mambo bozala wana commune to so na bango batelisa biso mariage civil et zalarani mo mokionga na bi yango nga bika geze loro nzamba tia pour entre deux familles basangana bakende na komi parce que tu redécouvrir sécurité nini ezalaka na mariage civil ba avantage nini ezalaka na mariage civil pour utakanga mate foto ke nanu ngai na lapi nai fona sala boy mo balo fo sala nga foto kende pe lelo dans Montréal Josué foto tamwana pe lelo titre koma na commune
maison communale à Bandalunga pour découvrir ni les akuna ni bakoyebi sabiso et c'est après on retourne au moins 2 ou 3 personnes batel sabiso mariage civil et zalarani. Donc vous avez toujours branché na chaîne abino, vous avez toujours connecté na Yabiso Podcast TV Maradona temina melier nous sommes à Tiebo nous t'offrir mazati. Donc merci. Voilà chers amis internautes et abonnés Yabiso Podcast TV na vous avez toujours branché parce que makamuse bande ba koto l'autre redécouvrir mariage civil et zalarani parce que tous autres tambola tout le kaba oh ba ça ba homme marié da ba femme mariée ba ba les cas déjà na séance wana okende aux opportunités okende tina commune ba remplir wa formulaire kaka et puis alati allos na commune on naza pandi na zana maman oyo aza déjà femme te reposer quelques questions de pour na nini mariage civil et salama mariage civil et zalarani ni na telisa babona biso so ya biso podcast TV ke o nganda mu el mara na bi malgré na bali na ngate yo na bete da flash de beto ko yeba susu ngo mwa mingi pa bato déjà baleka na makambu wana ndo bozala branché bozala connecté na ya biso podcast TV na bi ke boss live Roni Malundamba aza de ko sepela pourquoi pas Yannick Malundamba aza ko sepela wa boss na nga boss ne biso par rapport ya kaka ba femme mariée na ba homme marié. Merci beaucoup. Bonjour maman. Oui, bonjour de la prince. Bonne santé. Oui, toko skando mona. Kombo nani ofandi wapi? Ah, comme on a ngana nous passe autrement dit Nouchka, actrice. Nouvelle vague de vie ancienne donc si na kita parce que na Bali mobali a boyi donc na fandi. Na yebi ki bo mona déjà na musapi asa de na alliance parce que o asa déjà femme mariée ayebi ndenge ni tokota musema so maman ko tel biso to jeune biso l'autre fois qui mariage civil coutume plutôt l'autre comme na mariage civil le hôtel biso ba biso ba yebaraté ya musu ba wa libala ebite libala la sarani libala fona ya bonda ke bon non or libala eza ba principe nango eza ba makamu nango esenga kete mutu fois bala aza déjà assisi makamu nyonso akena famille akena l'état akena église a pas conclure akomi na mwasi to mobile na ndako yo hôtel biso parce que yo c'est le qui na ba parcours wana mariage civil et nini. Bon, merci beaucoup de la prince. Autrement dit, Maradona Mukuse à prince. Voilà. Donc, mariage, c'est le Osaka. Mariage civil, c'est le Moroboye. Ok, ceux qui ont s'adapté, il faut que la préoccupation soit nango. Mariage civil, c'est le Osaka. Pour la mariage civil, ceux qui sont civil na commune, ceux qui mobile na yo, aya kangyo na mobile mususu, na barto, afrako de li et tout. Yebaka l'état au kangabino. Yana mi beko pe na ba loi o ezakuna. Donc c'est ça mariage civil le Osaka nangote. Tant que on dimi, au sala civil, il faut auto ça, au sala kimia, au tika buzo banyoso yo salaka. Donc mariage civil le Osaka nangote. Ya omoni ba couple monsieur zalaka asali kara coutumier asuki wana. Pas que civil ça n'a pas problème ebele. Mariage civil ça sous nini. Et là ba couple mususu yake mobile au négliger famille. Tant aussi bobota wana bana, mobile on négliger ba classe bana, on négliger ma collier bana, on négliger no sur bana. Tant bo saki mariage civil, ozali na capacité, ya na commune, o ebisi ofundi mobile na yo, ba ko benga ye ba osola na ye. Donc mariage civil ezali kambo saka na ngote. Ba mama, bo sa mariage civil pona teke babona okaka kena balaki non eza ba réalité belé omaka mobali wana za mutu moza sans foutiste mais so mobali moko za matata aloba landela yo osuka nango mabe. Voilà, merci beaucoup. Nazongi moi sima parce que bise lo moza penda très capital na yo ki ba couple parce que ba couple belé ba olukaka influence te ngabe fona ke na commune na sala mariage civil mais convenant nango pezali pour ba couple wana oh bah ça il soit sali mariage civil après ayena divorce bon et bon divorce on ezali pendant nguba ya solo yo moni divorce ezaka divorce lelo bo ça divorce commune pas ça no lelo oh bon ça divorce lelo c'est mobile bo ça lelo bo kabwani mais commune ko accepter te ezala ba loi ezakwa na commune ezali pendant nguba te et na ba procédure à milai oh ezakuna boki na commune boki otuna donc d'accord la commune na tout là par rapport à convenir à la race ba sali mariage civil divorce ezalaka mbala mbangu ezora mwata divorce nenge sa bongo ezora temps mulai so amoni bato basali divorce basali ba comme 5 ans divorce
bakendaki na communauté. Voilà. C'est que bakendaki na communauté. Pour ce bakendaki na commune, jamais commune atila bino que moi son bal bakabon le bakabon pe le bakei. Non. Commune ana ba loi na pesaka. Toto que na commune kuna bana ba loi pesa biso et na ba article ba pesaka pour na moi c'est libala na mobile ya libala. Ezali pana nguba te. Ozomona yo bokabonde mobile ozu biloko kielo mobile za muté ya malamu. Sobo kene commune na kati mo lobate parce que iki batu be ba zo attendre na émission na biso parce que chaîne na biso ya biso podcast TV est à la marapenda partout dans le monde. Donc de cette réforme to partager ba lien émission pour batu nyonso ba comprendre le sujet na biso ya journée za ki nini mwezaki nini pour ça na plaisir de batu nyonso. Donc ko tali sa biso ba avantage nini ezala ceux qui buta passer le mariage civil. Ba avantage ezebele. Ceux qui mobile no abalaki yo bokendaki na civil. Et surtout ce bosaki communauté de biens au bénéficier makasi. Au bénéficier na nini? Au bénéficier na babino so mobile azana ngo bokabola. C'est que beaucoup mo ken intérêt que tenga na za boye ce mobile nga bala afuna ke na l'état parce que ce que yini kanangi dans ce lutte donc abolonga des parties ce qui fourchette au kabola ngo so pe kita nini kabola ngo donc bongo Maradona kokabola biloko on peut zali pendant nguba te kokabola ka bokaboli mbala moko te est-ce que mibali no so bana ba bien et on bali muso abala moi c'est bafande de pana bango basalit et ça la maka abala moi si me basake pana bango mais bakenda civil bakenda pe religieux mais basake pana bango ba même pana ndako so ça mobala bon so kufi moi ça ozwanini voilà on se lote on le bakeo basi ba kufela po commune lobi bo été eza pona bongo te eza ba couple mususu eza bazali pa na bango eza ba couple eza ba héritière ya famille donc yenga za bongo babalela mwasi asombelo te asana elo te nyoso famille nde basala siko yebisanga a bénéficier nini siko conseil no repesa na bande ko oyo bazoye ba utilité ya libala te parce que bal mususu basala bazo bala pona bala kisarate muninga nga bala kinga pena lega libala o muninga na kenela komina lemba o kenela komina bananga pena kenela komina ngaba essentiel nala ta mwasi alliance to mobile to la ta alliance ndenge za ka conseil no kopesa bango parce que après wana ba okende ba buzo ba morobwe neto lo barabingi ba okende libanda emilie donc kopesa bango conseil ni liba eza ba réalité belé mutu muso kopesa conseil mais ça na oyi mu ko sana mutu mais conseil nga na opesa eza nini au moment où ndimi de engagement libala il faut s'adapter il faut s'adapter dans na mutema na mobimba tant lingi mobile na yo bino pe mibali bango pe mibali papa yo cameraman no mobile bino pe mibali même bible lobby mari aimez vos femmes baloba bongo te aimez votre femme bino to botanga na tanga na mingi te na suka na niveau mo bobo comprendre c'est ça lobby ndengwana donc moi si linga mobile na yo mobile linga moi si no moi si pe to sa mobile na yo elobi ndengwana donc liba ezelo ko sakatu so mono lié ko kite ko yate maintenant batu musu ba lié na bona libali ba na kine ko mana lokola lipa na ngubo ba teka de nona kwanga mutu musu akoki na été mais lokola entela balaki il faut ka ngana bala oh lokola frida mo seka balaki ngabela bala ata yomboko oh lokola misia abalaki ngabela ibaka ata yomboko ezala te lokola anushka pasa kondoma moi c'est katembo sembo abala ngapela bala yo ima mto mo na libala wana ba mama biso ti lelo ba kolza surtout comme na ba shoto komi nango e ba réalité ba mona mama na ngai sanga mibali ba kola raté biso bas ne to kola ka mibali ba kola raté biso bas ne photos na maturité biso ne photo kola ka ozwinga ozwinga kutinga na olamba merci beaucoup otombolingo ye na nga mais na shot talaka de la prince il faut kana sala donc c'est ça. plaisir, trop très gentil. Voilà, très cher ami internaute, abonnez biso noso ya biso podcast TV. Boki ndenge femme mariée répondre biso. Elle a ici gaza constaté abi maramwaso parce que alati alliance. Mo ala ko sur biso pena musa pena mona pena ndenge alati alliance parce que awa na kati ya chaîne na biso ya biso podcast TV to sala mama lo kuto to sala maramwaso. Donc mo ya landanga to sala musala kaka ndenge zalaka. Tous opposés, moi 2 ou 3 personnes, moi quelques questions pour ça la peine plaisir na bat. Nous sommes à terre on a saisi na biso lelo mariage civil ezali nini. Donc ce moyen vous avez ibaga de la presse pe azali vous pandi collègue nanga autre nous travailler na marbo belé yepé aza mwana mu ba réponse ko pesa par rapport ba question naza nango lelo pour na mariage civil. Donc les qui vous a branché, vous a connecté na chaîne na biso ya biso podcast TV. Donc Montréal fongolanga penda na so na moi et il y a sa famille ndeko il passe déjà
fiancé mais kala mingi te ba oleka d'étape ya et ça ma casse. Sali Ibaka. Salut de la presse. Bonne santé. Normal. Vous ba ebi oti ba komba bingo na kombo nini vous amona komi nini pour ça bien. Bon. Je suis Mourad de la presse aussi. Dans un bandal Chibangu. Donc je suis là pour s'exprimer quand même dans la question à El Mara. De quoi on a besoin, de quoi il faut aller, de quoi il s'agit. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a mozino à sujet dans l'autre fois on a sujet à mariage coutumier to sauter page les cas idéal qui tourne ma casse mais qui va abonner sur ya biso podcast TV parce que déjà il y a que c'est la par rapport à m'amener les cas qui l'auto et dans mariage civil en tant que fille aux préparé déjà ko kende mariage civil pas na yo ton sonaka pas na yo sonaka ndengene. Bon, pour moi, mariage civil, comme na yo karabatunde ba yo kaka. O balobaka. Mariage civil est le moins au sakana ngote. Pour moi, so mo bala memi on a mariage civil c'est parce que alingi yo. Alingi ka te que non asuki sa yo genre que na ke na civil parce que azana moi dur te non. Mariage civil les que non ko ça la communauté non c'est ma communauté de bien. Il y a des communautés la mariage civil au batu ba asimaka. Très bien. Et ça la communauté du bien. Parce que l'autre monde qui va te comment oh non, mariage civil, communauté du bien, il faut faire communauté du bien du genre non. Et puis bah tout souvent quand sa communauté du bien ça a Coca-Cola, Biloko, Bilamba et tout. Non, communauté du bien ça Maramou et Belé na 4. Je ne peux pas développer parce que les gens vont me demander comment tu es assis parce que tu n'es pas encore marié. C'est ça. Alors pour moi j'ai une sœur à Abi que non, bah ça mariage et tout. Bah ça mariage mais qui la civilité, les lots à souffre à degré 0. Alors c'est pas venu même pas contrôler mon mobile aux en poche. Sera l'inga mais contrôler elle mara mobile et bisai. Communauté de bien ni toke nanga na yo. Alors biso toi ba fiancé, toi prétendre que vous allez marier à la longue. Pour moi, mariage civil c'est une bonne chose. Les filles, les dames il faut que ça mariage suivi, c'est important. Voilà. Et les hommes, il ne faut pas penser que non, c'est un mariage civil, dès que non, bolingo est zalaté. Mariage civil, c'est pour la garantie à Bana. Tu as garantie au Bana na biso ya lobby. C'est-à-dire que tu as parce que non, faut ça mariage civil parce que moi ça linga non. Premièrement, c'est l'amour. Après tout va arriver. C'est un peu ça non. Par rapport n'ingé yo zo les humains connaissance moi avant ou les canards. Étape wana message no repesa ba deko oyo bazarbe da bezo ba lekapé na mariage civil. OK. Non, après ça va un conseil mais bon ça la mariage civil comme un commerce. Pour les femmes, nous les femmes parce que moi aussi je suis femme. Bon ça c'est non mariage civil comme un commerce. Oh non ba la mobile on la kutu yete. Non ça n'est communauté de bien parce que le lot est simbité. Donc il y a une procédure à divorce et puis nous avons moi ça nini à bendana. Maman bendana quand tu as été sûr réellement tu as mutuna yo zanaye bo ça mariage civil il y a communauté du bien ndenge tolobara. Mais pour moi ils ont fait une grande chose c'est que non il faut qu'un mariage civil ça pour bana babotama. Non. Bato bana possibilité au ça mariage civil bako salango. Bato pe bana possibilité au ça mariage civil te bako non on est encore là parce que maman au coûte 60 bana mariage civil. Par là je veux dire que non c'est important, ce n'est pas aussi plus important. Très bien. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Donc message nous peut s'abonner biso ya biso podcast TV ba s'abonner vraiment na chaîne na bango. Donc biso podcast TV. Voilà. To soutenir Ramusalango. Voilà. On est là, on est ensemble, tous les mabinotés. Donc pour l'anga, non ça na batu bo s'abonner parce que y a bisonde yango. Voilà. To c'est la nouvelle c'était pour la Kinshasa yate. Très bien. Mundela aussi l'interview na bandal taté misabatu. C'est ça. Abiso. Voilà. Donc to s'abonner to vimbi sara ndenge zala. Merci beaucoup, très gentil. Voilà, très cher ami internaute. Voilà, abonnez vous sur Biso Podcast TV. Vous avez un message et ça vraiment partagé. Par rapport à ce sujet, il y a le mariage suivi et ça niveau qui déjà dende ko ba utiko décortiquer yango kaka ndenge zala mettre suka wana tete ozo kende tito découvrir tina katia commune parce que na commune wana de bisika ba remplissara ba formulaire ndenge zala to yoka moi 2 ou 3 personnes ni ba hotel service au mariage civil et passera neni la commune pour muta bima déjà que ni na zabo de c'est civil donc vous allez brancher vous allez toujours connecter na chaîne biso ya Biso Podcast TV donc Maradona za la millier dans Montréal andanga merci.
Réal Josué ayu cameraman oyo atiaka poudre avant banda ko filmer ezalaka te ezalaka na chaîne na biso ya biso podcast TV en tout cas peneza na moni mo balandaka biso yango elaka fier vraiment sur la télé na mille na ngai maradu na télé na mille so ka tie boyebi koti donc na mo bazala na sa bandeko ba papa bazaba homme marié parce que biso lo mama solo biso lo te o jeune mo alata alliance te na lo mama mariage non faut na tie mpanzi faut na ba tout ba ça déjà ba les cas déjà na ma parcours wana pour ça penda et PC pe moi thème na PC pe chaîne na biso ya biso podcast TV dans moi ta na papa pour na moni aza homme marié. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni santé kombo nando fandi wapi? Kimi ezali nazana banda. Kombo nanga do babenga nga trop président Arcel donc ne kombo nanga yango wana donc. C'est ngapi fona bengo président ko taka na mozindo mbala mo parce que na zio pa pied levé ndenge ezala kaka tokokota na mozindo mariage civil utilité lango ezalaka nini? Bon pour nanga na koloba omoni mukili na ba niveau de komeli soko za mbongo ndo eba utilité ya mariage civil so za mbongo te ndo o comprendre no pe utilité lango te parce que mariage civil le to mona ba couple belé papa zate mais famille ne ba bimi pe boye oh biloko ndeko na biso biloko ndeko na sonde yango moni ba te belé ba kenda na ba mariage civil pour na ko protéger peut-être moi si na bana yango moni mariage civil ezaka na kata mariage civil ezana ba mariage ba pona ke belé ezana mariage universel la communauté de bien ezana mariage quoi misuba kombo ekimi mais bat ba pona musuzu ezali genre que yo yena ba bien ozali na ba bien avant mariage moi si pas ezali na ba bien avant mariage oyo bokozua na kati ya mariage nde ezali bino mibale c'est que tant boko kabwanaka mobala akena ba bien azalaki na avant moi si pe akena ba bien azalaki na avant o besoin na mariage bokaboli mais ça mariage mususu mutu na ba bien na donc yo yena ba bien nga ba bien na no sama kam na nga ndenge na yo bo sama kam na ndenge na donc to kaboni yo kena ba bien nga tsika ba bien na mais mususu ezali ça dit to sangi signos tout mariage à communauté de bien donc na oyo nazalaki nango na oyo yo zalaki nango na oyo to kozona mariage donc après mariage to divorce to kaboli donc eza ba pauvre ne mutu ba sous-estime mais c'est le moko et daka pe bato belé et daka vraiment batou na ndenge que non l'autre moment ma bala pe boka boni moi si akei même sous bala bazami ke fois kene na bana mais ta bo bala déjà ba mariage civil ezaki te donc kena ba charge no do esili bo suki ka wana tuku poko funa mbali wapi peut-être le bana ba na ba loi na biso ndenge koma que non mobile au moins soko vani na moi si déjà ndaku moko au-delà ya 6 mois dans l'état considéré comme mariage déjà voilà peut-être bah y a un système à des dommages parce que au final il n'est pas les morts donc na nyon surtout na rôle au bakaka un peu en wana par rapport yo là déjà c'est sur les cas des gens à bas niveau wana ba avantage nini oza na mariage civil l'équipe na communauté na zabo ngai na tremi ba avantage zabo hôtel service ça peut bien. Bon, mariage civil ezaka pona kobeta ba milolo te. Nene bandela question ezalaki mariage civil eza pona bon, mobala ko se protéger tout comme moi ça ko se protéger. Comprendre? Donc mobala se protéger, moi ça se protéger. Ce qui penande ti bolingo ezala ngo pété à 100% parce que nous sou balinga na pas taille ba ah, pe tu na ba biloko na pe na ba ni to balana. Moi si c'est quoi état que ignorant dimine ya bibo to bala li communauté de bibo sanksi ba bien bala bi que non na suka bo divorcer na bino ta bo divorcer c'est-à-dire que no bo kablanyo sou 4 50 mais par contre so qui ezali que non bolingo ezaya solo ko sala mariage à communauté de bien pour na ngai ezala ngo eloroté parce que bi que non to bala na pona to kabwana te ko to bala na pona to tika l'ensemble na vie na biso mobile. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et est-ce que nous avons balaki na neni parce que makambo belo bimisi awa et ko ça la plaisir na batu nyonso bazo attendre l'émission les assiges moi vraiment très capital pour na ba congolais na ba congolaises nyonso baza partout dans le monde donc voilà. Nga Zambiaka donc nga depuis 2014 donc 2014 Zambiaka. 10 ans donc tala
C'est que yo pe dans les bons boza ata idée divorce ezalaka te. tokobeta idée ondeni idée za te tozaka wana tili fobo. Ok, merci beaucoup, très gentil. Voilà, très cher ami internaute, babone biso nyonso ya biso podcast TV bokini papa répondre vraiment sagement et c'est le plaisir de bato nyonso bazala pour ba yeba mariage civil et ezalaka nini bokini papa a décortiquer yango ndenge ka ezalaka mais bozala toujours branché, bozala toujours connecté na chaîne ya biso podcast TV parce que makambo eza non silité pour to koma to luka ba doyer bato basala ba 35 ans de mariage, ba basala 50 ans de mariage, ba la biso MP parce que moi connaissance mukenga na zaki nango ezaika ke nabi ke mariage civil eza eloko nzamba tia na mokili pour entre deux familles entre deux ba sanga ba ke na commune ba remplir ba formulaire ndenge ezala après lobby moi sécurité ezala ke soki pe na kalika muboye ok mobala salinga boye soki na moto to tekango to partager mbongo la par deux osoki na nzungu bo foto teka ngo soki lelo ngo teka to partager biso mbaye parce que to signé ki déjà contrat moko na commune donc on ngala yebaki mwa muke yango la mais bande ko on azo kutana ba uti ko passer déjà na commune ba passer déjà na mariage civil ba décortiquer yango ndenge salamaka donc tout ça toujours branché et bande ko baza vraiment ebele parce que toza na commune ya banda lungwa donc bana bandale baza vraiment motivé bazo répondre ngai par rapport ya sujet na ngai lelo ndenge naza na sujet na ngai ya mariage civil dans Montréal Josué to koleka to kende ko luka mo bande ko pe ba komela pe lisumo musise eboti mo étape ndenge zala kaka mo boss Roni Malunda ma boss live Yannick Malunda ma vraiment oza branché bozola na penda émission lelo pourquoi pas ça plaisir na ye moko international Diogo Mbayo maestro 3 fois 8 3 plus 8 yena bien ke bongo wana mona lisusu international c'est que midi sans monter à zabongo na Luanda muto soutenir El Mara na ndenge moi système ça vraiment bien makasta mo ya to ko kende tout tambola na tamusa micro na ngai pendant tout na moi quelques personnes par rapport ya sujet na ngai le mariage civil eza nini. Merci beaucoup. Linga kolobezati otemezate moi misale monani. Voilà, très chers amis internautes, nous sommes déjà à la commune de Bandalunga, à la maison communale Bisika Oyo. Donc, opposé, moi, bandeko, oyo basala la service ya mariage coutume bato bandeko ba rempli saka ba formulaire ya mariage civil ndenge za la kaka do bolimi sanga pour erreur donc na hôtel la mariage coutume on zo ngaka bo comprendre kaka elle mara de la presse on sala bo erreur ndenge za la kaka za musala donc to zo apela maman ndenge hôtel sabiso esengaka nini poleka esala nini po sala bo esala nini donc vous a branché na chaîne na biso ya biso podcast TV donc zo maman a hôtel sabiso ndenge makambo les car mais bon ça va dire sur télé pédé émission lelo au partager en gros pour ça penda moi bien par rapport à message ils ont vraiment partagé la bande konos balinga bayeba mariage civil ezalaka nini pour ça SPC bande konyoso oyo balinga baya na mariage civil babanga comme ça babanga pour na penda ko le ka mariage civil na commune singa pour na $3,000 $5,000 tito yo ka lelo maman hotel sabiso et singa nini pour muto passer la mariage civil donc bo pesanga pena ta reçoana maman ndenge ezalaka très cher ami internaute babona biso nyonso ya biso podcast TV boza la brancher boza la connecter makamuse bandaki El Marazana pour nosala musala. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé kombo nani? Santé za malamu. Préposé à état civil à commune ya Bandalungwa. Maman Françoise Ninga Luzolo. Maman Françoise, tout le monde le loza pena plein boulot, te déranger les bisabiso parce que quand on est bakar mo lo mo bozo déranger bande ko bele balinga ba yeba mariage civil na commune et pasarande ni ko tel sabiso pour muta ya penda awa pour le ba benga ke tena salara déjà mariage civil donc il peut passer à osenga ni mariage civil pour un collègue d'abord qu'on fait un dossier pour toi il ceux que vous allez célibataire ceux que vous allez divorcer ceux que vous allez veuve ceux que vous allez célibataire au salle attestation de célibat attestation de naissance résidence pour qu'on fait un dossier na yo après voyez pour na ouverture il y a dossier na yo to sur ba petite fiche on remplir ba condition na yo nyonso ce qui aussi ici to comme na étape ya enregistrement au fouti ba droit na yo ba futaka so aussi si ba droit na to sali publication pendant 15 jours to afficher en haut pour to yeba que jour na soke koki
tosali soki mpe ta mosusu ezalaka bacouple mosusu ezalaka couple mixte congolais na étranger wana étranger akoya na basoki aza résident aye na photocopie ya passeport ya badocument na ye nyonso aye na biso aye nango awa yango nde tokokoma mais prix ezalaka moko te banationaux prix mosusu couple mixte mpe ezalaka prix mosusu mais couple mixte wana avant tocélébrer mariage na yo quand on la publication des bana il faut qu'il y ait une ambassade yo kuna pe na ambassade basa la publication des bana bango soki basisi na ambassade kuna asali publication ban oye na document ba ko peso na ambassade biso pe to sali publication na biso awa ezalaka 15 jours net ambassade net pe ya France ezalaka 15 jours ambassade musuna bino France ezalaka na 15 jours Belgique pe ezalaka na 15 jours mais na ambassade musuma publication des bans ezalaka toyeno ka mbala moko ba célébrer mariage na yo esili après kokotisa ba document na yo na ambassade procédure nango ezalaka ndenge wana na commune na biso mena mariage ezalaka bien na senga écouter zane jour de cérémonie ezalaka yo moko mona ndenge ambiance ezalaka po boye bozunga à pied levé d'ailleurs bokutinga na ndenge moko kutanga onga nazalaki nango pona transmettre bino yango wana. Merci beaucoup maman nabi que par rapport à sujet na biso to suka bon to luka to ya pe mukolo yo cérémonie za la po ça appeler ça que to ça mramwa solo donc hôtel ça biso ba avantage ni les ala soki mutu a passer na mariage civil zali boy moto soka passer na mariage civil ezalaka malamu lelo yo balani na papa molonga na yo ko kokufa ozali na ba droit oyo oko bénéficier zomona ta musupo ba famille ya biso ba africains zaka na makambo ebele so mutatika ki moma bien tiki moka de fois lopango moko kaka wana omona famille kolinga ebotola yango mais soki yo lekaki na mariage civil na yo ataba memio na tribunal yo zali na ba droit oko bénéficier yango mais soki bolekaki ka be na coutumier bokomaki na communauté okomoni ko perdre ba bien na yo donc zali sécuriser na bana na yo pe na yo moko ezali très bien yango na kosenga na bino bilenge bino ba jeune vraiment ata bandeko oyo balekaki kaka basala coutumier ekozala malamu fo baleka na civil po civil ezali donc sécurité ya makasi pona yo moko ekozala très bien yango bandeko nanu baleki te na kosenga penda baleka ezalaka bien ezalaka pe wana commune na biso vraiment ezalaka nango cher penza te boko ya kaka bino moko boko mona kaka boko sepela na yango siko mama na ko kota suna mozindo papa eza ba couple mususu mobali asilisi mbongo na mandenga coutume te ma welisa ya na civil ni boko ndima eto boko tinda azonga suna famille sa mama ba droit ya coutume ndenge zala wana to koyi ko ndima ngote fo silisa nanu soko silisi na coutume après oya même ata siko na ndenge ya religieux soki bosali civil te moi pe na éviter selon l'église pour l'église mingi tozo mona il faut bosilisa na noir so bosilisa tango to pesi bino acte de mariage wana boke na religieuse ezo lekande ndenge wana faut bosilisa siko mama ba sécurité nini ezalaka soki penda couple moko el passer na mariage civil na commune bazalaka penda sécuriser na neti nini omoni tango tozolo ba sécuriser eko sunga yo makasi ndenge ozali wana même ata mobali na yo ake kozwa mwasi mususu mais yo déjà ti babala yo civilement donc oza na avantage makasi yango to sengaka vraiment il faut koleka tout le temps kaka na mariage civil ezaka très bien même yo elenge koparanga te bakosa yo kaka yaka tovanda wana ezaka na sécurité te yaka tovanda ezaka na sécurité te balamu koyaka na commune osilisi makambo na bino après topesi bino acte de mariage lobi ta mosusu problème acte de mariage no ezali baye ko vérifier même ata na commune ba donner nyonso ezali yango wana tosepelaka mariage civil ezaka très bien
OK. Merci beaucoup. Et ça plaisir na babone so ya biso podcast TV bozo temps on l'émission na biso les losko maman oko talisanga ki so suka na tire na parce que ça ba couple mususu bazara misu baba trop jeune ba o la influence te muninga nga bala ki nga pe fona leka na commune bobo lobi lo ba tomber na divorce awa siko bo jira ba ondene bon biso en état civil biso to balisaka biso to sala ka divorce te ce que comme na niveau à divorce faut que na tribunal de paix net aux juridiction où il y a Kalamu donc il y a tribunal de paix il y a net bandal pont Kassavou donc il y a deux juridictions qu'on a associé ils a bisoté ils a qu'on dépendre na bangiringiri ba selemba obanini mais biso na pont Kassavou ce que y pour na divorce biso to bali saka biso saka divorce donc tinda yo ka bembala moko okene na greffe ya tribunal de paix ya pont Kassavou OK no luka divorce na yo biso to bali saka to sala ka divorce te. OK. Merci beaucoup maman to comme na so de do chité mais message no pesa bande ko babanga ko ya commune donc etal ça ba musu bana po ya commune singa $5,000 $3,000 pesa ba un message pour ba meka ko ya po ba bazala vraiment nondre mamba libala commune ezali kitoko po banga te na commune kuna te soki dossier na yo ezanango bien osali dossier na yo oyo futi moi mbongo pesa kana ngo ya vraiment yeza kana ngo coûter ya mingi te futi no kaka ba célébrer pe mariage no kitoko la délai ya 15 jours to sali publication de ban mariage no pe salami baba ngana bango te baba ngaka te zakana ngo mbongo ya ibele te o ba comme te moi mbongo moka ke sali droit et futa makana na commune et sili ya mingi pété ya mingi te bilenge boya eza kitoko eza pona bo sécuriser foyer na bino yona mobali nona bana na bino bazala un jour bazala bien sikoyo ngai ngena ebare lo mo ba remplissaka nini awa de leur question on a trouvé qui m'a gezongi parce que nebi ke mo boss Roni boss live na mo boss Yannick Malunda ma vraiment azolanda ngai baba ke Maradona boss na question wana awa ba remplissaka nini awa so aussi ba formalité na yo nyonso toza na registre ya acte de mariage yango ba ko remplir nyonso bon jour yango ekoma ko jour ya cérémonie toza kana ba contrat matrimonial ya bato bazo balana mwasi na mobali to pesi bango po ba remplir bon na scène yango ezalaka ba régime wana ezalaka mwasi na mobali bino mibale oko pona régime o bino bo sengeli soko boko zwa séparation bien soko boko zwa réduire aux acquis bien soko boko zwa communauté universelle de bien bino kaka na kazi wana nde boko s'intéresser nango bo checker yango bolongo wana acte de consentement il y a deux parents ya mwasi na parent ya mobali ezalaka wana parent ya mobali akomi a contresigner pembeni parent ya mwasi so akomi a contresigner pembeni après troisième fait ezalaka ayant droit coutumier moto oyo ale mbongo ya libala tokopesa ye asali identité na montant oyo ya liaki na jour oyo apesaki mbongo donc akomi après a signé apesi biso contrat wana nde ezalaka epai na biso soki mpe mpena baambassade mosusu basengaka ba légaliser esili soki akokende ngo na ambassade mais biso totikaka na kopi oyo ya biso totikalaka na kopi na biso. Ok, merci beaucoup maman, très gentil. En tout cas, tout ticket parce que aux ans à boulot, aux autres salles, en tout cas, tu es barrage à moi par rapport au n'engagé rapport, mon toi passer la mariage civil. Donc voilà, très cher ami internaute, et bon avis sur nos podcast TV. N'est le barbeau a toujours branché, puis connecté, ou partager émission, t'as le partager, bon qui n'engagé maman a outil kosoana. Biso ça la maman sola le kutate, bon mon l'équipe vraiment la maison communale, il y a bandalunga n'engagé bateau. L'équisara ba couple na séance que les gars boy formulaire yango remplir salaboy bon kini mama buti ko bana biso en tout cas biso sala mamba lokuta ya solo de bandego obozo na ndabo wana possible passer la mariage civil boy na komina bandalunga mama zana pona ko yamba bino en tout cas yamba batu
kitoko makasi donc babone biso ya biso podcast TV ni le bara Maradona za toujours na milieu wana mona bongo jogo na mwa mutema sona chebo bolo ba mingi te Cédric Mbidi sa monter na Luanda wana kamizi na kinto zo ya mbayo pourquoi pas ça plaisir na de best Congo gérant suka pemba za la ra moko na lo basu na kota détail te bon s'abonner en tout cas massivement bon partager vraiment ba lien ndenge za la ra na bi que to bima so libanda to poser ata moi 2 ou 3 personnes moi quelques questions ndenge za la ra pour to conclure ndenge ya sujet na nga ya mariage civil ezanini merci Exactement, misale monani inga kolobe ezate uti musika essentiel to komi tozaka bon na commune to mona ndenge ezo passer vraiment ambiance eza makasi awa donc ba o bazana banda ko en tout cas ba o ba yala ba passer na commune te boya eza na ngofasi kanga ndi mama nani aloba na poste wana ndeto moni pe bandeko awa ya ndo moni mupandi na zala mama to so na mama ye awa ko sala nini mama balisi nani mama ye ko kanga mutani ngo to ye ko yebo participer na mariage mwana to koko to na donc ça pena plaisir na babona so bozo atola ndemiso na ngai ya lelo donc bo pesanga tena so na mama bonjour maman bonjour bonne santé santé bien ofandi wapi na vandi na commune ya Masina mama uti Masina to monyo na commune oye ko participer na mariage eza ya nani obali sinani na ye awa mwana na ngai mobali motabali eza libala ya nyongo te basilisaki nyongo nyonso sikoyo lobi ezalaki vendredi ba passer na mariage mopete na mosapi bo lelo lokola baye na commune po basisa makambo soki makambo isili na feti toza na feti na poko. Okay. Mama tango ye obi déjà makamno Cécile parce que tout le monde pe ba famille belé andi bandimi ba yoka na bango to signer ka pavé mo ba kende ka no commune ba signer ka ke to si se ba bilome lobi ba convenir na ngoyaka okobisa biso eza vraiment vrai bosila ni makambo nyonso pona ngai naza mama na koki kokosa te na oloba makambo oyo eza vérité pona za mutu moko na sambelaka faut koloba vérité po nzamba lobi tambola na kobanga nzambe mais oyo nazoloba eza nde vérité eza nde bongo makambo nyonso esili. Merci beaucoup maman sikoto boye na commune awa importance ya kosa libana na commune awa mariage civil importance nango eza ni na couple importance wana eza na couple tango bobalani bobandi déjà il faut l'état sala nini ayeba bino l'état yeba bino nde sima nango bozongi ndaku bobandi kosala foyer na bino ozomona po libala oyo l'état yebite eza libala moko eza ya malamu te ozomona il faut l'état ayeba libala wana ozomona esike eza bon. Merci beaucoup conseil no pesa la ba couple o basuka la ba na coutume ba bona bango ya na l'état message no pesa bango mais message na kopesa bango ke basala makasi lokola baninga ozomona kosuka na nzela eza kokoma te ozomona il faut osala makasi okomati na suka soki okomiti na suka eza esengo mingi na miso ya l'état pe na miso ya nzambe. Merci beaucoup maman en tout cas bo capter message oyo bo fandi sango vraiment et puis to salela ngo ka ndé balobi bandeko oyo ndé to bale na sujet ya mariage coutumier to suka na coutumier te to ye na civil après to ozonga susu na religieux ka ndenge za la boza toujours branché connecté na chaîne bino ya biso podcast TV ba bo comprendre oyo za ambiance ya commune par rapport ya ba cérémonie ezo sala na mariage civil donc nebike to cité to lukara moi quelques personnes to continuer car toujours ko poser ba question parce que car na uta ko beta c'était ba fayi mususu ezalaka boyokani car bo pesi ba pesi na ba monde boyokani ka te donc l'état aussi même mususu ezala ba logique il faut aussi là entre deux familles après boyona l'état aussi là ni pona sécurité ezali l'état abatelaka couple l'état azala pona kotia kimia parce que surtout lobi neti ya na cas divorce ba divorce ezalaka facilité ceux qui bo passer na commune ya lipana na nguba na lipatini balobaka donc ça ko na lipatini baloba bolimbisanga donc pour le cas de divorce c'est un peu difficile parce que tant que signer ba tike la rapenza ba couple moi temps ba tike bino moi temps na so ba kanda parce que kanda musuba bina sa kana to sala ba réaction ma bina sa kanda kozwa décision mususu mais ezaki na yango te kozwa yango ba pesa moi temps de bande ko belé o bazana ba passer na mariage civil te bon meke mpe ko ya ezala ngo penza motu ya te ezala ngo te pour le mariage civil pour bo mamuto pour sala nini mama ute ko tel sabiso kuna mama na bureau na tel sabiso ezala ngo facile car ba norme ba droit o ba senga ki wanso ko pesa en tout cas nyoso ekoleka dans les bons donc tout continue toujours comme ça musala car nezala Montréal Josué Mbongo merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni
Ninga kolobe zati Otemeza temwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika essentiel tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me kuli Forever grateful I'm counting my blessing Ba when do I begin cause eleki mingi Likolo na seko lekaba Ute bandeli si to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma koyemisa ngai Liwa ya sondi mapepo nga na zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumute pesa na nkolo Obimisa nga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya mutuya yo pesa nga ofiri nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yo kimiswe moni Ninga kolobe zati Otemeza temwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika essentiel tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yo kimiswe moni Ninga kolobe zati Otemeza temwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika essentiel tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Voilà, très cher ami internaute, car on est bien, photo tozala vraiment la manifestation nenge mariage civil et les kaka tout ça bon kana commune car on est bien bino wana mona bongo mona poto atongo Isma Pididi bambote belé donc Montréal fongo la ngana zo bena papa to soali parce que tout le monde papa a bien cadeau na vous ba papa ena cadeau ko pesa nani aye ana commune ko participer na mariage civil ya nani donc ça fait plaisir makasi mbote papa mbote bonne santé moi muke tout le monde a na commune oye on a cadeau na manifestation lelo parce que le samedi mariage civil et salma bon na commune awa cadeau memeli nani obalisi nani obalisi koko na ngai ya mwasi c'est aux essais makasi makasi penza donc le coup oza déjà awa photo poser moi question moko aux autres déranger parce que bato belé ba yeba incilité à mariage civil te pona mariage civil eza nini mariage civil ezali mariage oyo oyebani et par l'état congolais. Alors, nde ezali ke soki osali mariage civil l'état yebi que non motoyo asi abala. Bon, heureusement aussi que ebanda d'abord na coutume ma para ba yebi osali oza formalité à l'état. Alors, ndenge zawana soki mariage salami et que il y a surtout problème ba divorce na ba bien mususu soki oza déjà na mobeko ya mariage civil nde bokoyeba nini ko partager ba bien on a ba héritier nyonso bakoyeba na très bien na mariage civil mais sans autant qu'exclure mariage coutumier. Merci beaucoup. C'est que nous yebo déjà basilisi déjà makamno so boye passer na l'état si ba pesi ba biloko nyonso. Oui, c'est-à-dire que l'état yebi déjà biso déjà ndé a invité. Voilà. Alors ndé toyé et puis na famille PC les gars qui nango. Tosito melimo 100 francs ya ba bambanga na ko benga mbanda nanga. Alors tosito les moi 100 francs na ye. Alors makamno c'est simbi. To légaliser yango siko devant l'état congolais. Voilà, merci beaucoup, très gentil papa. Voilà, très cher ami internaute, voilà, très cher ami internaute, sous la bonne émission sur la podcast TV. Vous avez vraiment ébélé dans l'émission la ngale boyo qui n'enge papa ya sujet la ngale lelo to utaki na mariage coutumier to ye na mariage civil boki n'enge ba maman ba lobby et puis to uti tina kati ya maison communale ya Bandalunga boki ne ba maman ba salaka
makambo etali po leka na mariage civil fo yeda autorisé te po leka po bongini balobi pe ba ndeko o baza déjà ba homme marié ba femme mariée ne ba décortiquer yango wa nezala parce que minga ko beza déjà kana tel sa bino ba bonne biso so ke biso na kata podcast TV to le ba maram o ze solo biso sa émission to keto koti donc ce c'est ko panga to pani ce c'est ko sila na ko silani apo to kepo et c'est pe sa bino so attendre le émission na biso et le ba maradon de la presse a tem na milliers pour ça musa ndenge zala merci na confiance bo pesa merci na ba conseil bozo pesa toujours parce que ba conseil le bilo sala na zaza tushuni na zabwe na ebi ke musezo conseiller ko ko ba ndenge zala na ebi ke mbala simba to rozonga to ya bon na mariage religieux o to yeba ke mariage religieux c'est ngato ke ba toma ba tuna nzambe banani ba otini tivero linzamoro ba o ke ba sango ok pour c'est fera bien lo ba ke to ke ne pas ba pasteur on se va bébé na mosika ba ke ba pasteur po ba tia mo loboko nezala raté alati mo voile pour se pelisa ba bona biso so ya biso podcast TV nebi ke bato bele bazaki olona biso na sima caméra na mona bongo je suis mona mbali o ataka poudre banda ko filmer na pesi ngana tia poudre ya tia poudre en tout cas merci beaucoup na musa ki to ko sala pesi merci na boss na ngani so boss Roni Malunda mana Yannick Malunda boss live Roni donc wana boss inte the best congolo jenga suka pembe na boki misu da lwana na ngona mona bongo international c'est que mbidi sans moteur ça doit être le bébé na moi parmi sportif de Ngiringi maître Chabani Kanga maître Wele, maître Scorpion, maître Issa Kabit, nous en a combat Yuri na yo ana donc héroïne ma bien à chaque club wana tous appelés belé à soutenir yo na pesi ba moto na famille na famille mialu Karen mialu na Allemagne Tichik mialu na Paris Toto Andi mialu Sephora mialu à Camila moi ça tona na Fossette pourquoi pas na remercier babi famille Moseka bébé na Moseka moi ça pemba tona na Fossette moni le Moseka Martini Wasia nous je passe maman à Tesna Kate modo bo s'abonner massivement à la chaîne bino il y a biso podcast TV donc bon début que ton écoute la prochaine émission mais bon ça naté s'abonner au télémission au partager parce que biso ana kati ya biso podcast TV makamwezela obe ya solo Maradon a terminé à milliers sur la bêtise pour à la prochaine émission ciao. Forever grateful, I'm counting my blessing. But where do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemi sangai. Liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga ofiri nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati otemezate mwe misale monani minga kolobezati uti musika essentiel to komi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemezate mwe misale monani minga kolobezati uti musika essentiel to komi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati